Bon, chérie, à tout à l'heure, je suis partie. Bonjour, Francis. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va, bon. Parce que mon nom est calé. Allô, allô, bonjour. Je suis à la qui pas d'abord bien maman. Maman, tu me papa. Maman, il a dit que parce que mon côté, c'est pas la mingi, na parce que minga ba côté belé, ba e banga sur nanga. Maman, il a dit tout du service traité de décoration la Providence. De boyebi ndenge na sel na kabino service traité de décoration la Providence. Musalo na sel la bino o bino bolinga mingi. Na parce déjà merci na ba future mariée à cette année 2017. Merci na ba tout basi ba solliciter service traité de conseil la Providence. Maman il y a ni tout. Nzamba batela mali les aussi la qualité musalezi banda déjà na pesi ba mote belé. Maman Nelly pour la fête le 17 février pour na mariage le 17 février. On est ensemble nzamba batela biso ele ka bien pour ya biso za nzambe za le kamongolo le ka bien pour nzamba tika bana ete. Na bimi na ki osala bino émission ndenge na mission osala émission boyebi ki nga soka musala mabala émission na eza émission moko eza mabala eza émission ya famille. Quand on parle du mariage on parle de la famille, donc le mariage donc c'est la famille, donc on parle de la famille. Ndena yebisa bino ki maman il y a ni tout ayebino sotote comme on apprend tous les jours maman il y a ni tout azana bato oyo azaka na bango oyo babingisaka ye mpo babingisanga bango mo babinga maman ni tout c'est la émission ya boye maman moi je parle que du vrai hein na ba mambo solo na ba makambo lokuta te bato baza ko bunda koto na lokoti na sel Katia merci beaucoup pour ma petite sœur Abino Yaya Mikolo Katia ba gros bisous maman Marina maman Nestana Elias babio Yaya bon nakango mo basuki bona ebite o nakaka nikimo ka mutoko yebisanga so suki eza nde nini bona na ozela ka nikimo kanda yebisanga soki eza ndenge nini Katia donc akei nakende kosala bino émission lelo mama ya biso akende kosala biso ndunda oyo babengi bitekuteko parce que bitekuteko ezaka pio bato ebele balingaka vraiment kolia bitekuteko peut-être eza manka kolamba malamu ya baboya kolia yango mais lelo naokelekisa bino lelo mama biso asala biso ndunda oyo babengi bitekuteko bato ebele balingaka moto eza bapio mais lelo etala déjà mama ndenge osala ngo mpo mama balabakala mpo babiso oyo tozwa mayeleka epai ya bamama ano tozokende batuka émission oyo nasalaka oyo ezala mpo nanga te poso na bino yebaka nga moko mosango mpe na cuisine nanga caméra eza te nasali esili mais nasakango mpo na biso mpo na bana na biso surtout nga mo nasala mosala mabala bana na biso bana baokenda mabala mibali na bango bamesana na bango kolia pa biloko ya bamama na bango bamesana na bago ya bamama na bango sikoyo soki babali yo mwasi ozoloba malamu te français attention na nsima nao ozoloba malamu te biso moto yebi kaka makambo kolia ndenge ezalaka libala ebatelemaka na kolia libala ebatelemaka na gentillesse libala ifo yeba koyamba mobali so mobali ake mosa ntango ozonga oyambi na mo babipwepwe mo babizu oyambi de tendresse yango nde esaka libala tendresse une femme doit être tendre mwasi fo azala tendre mwasi fo azala tendresse ndako ebongana mwasi ya makelele te mwasi ebongana mwasi eza ya kimia ata moni mobali no aza lokola chaku ata mati alobi la Bible nous dit une réponse douce calme la colère. Alors ce mon bel dans Mathilde quoi et Tchakou alobi la c'est que nga vraiment dans moi aussi au la Bible dit que une femme sage bâtit sa maison. Une réponse douce calme la colère. Ce mon bel Mathilde comment t'as honte bon ce Mathilde ça ni nango kita na yo tika ya matana Bible écoute on biso ki komi ki tsanzamba osani nzamba oto likambo bonga yo likambo bonga bo mama bale belé likambo bongai oyo ebebisela bato makambo mama so oza mambo likambo bongai mapeke o mataka boyaki sana otikano bongai loba ete nde na yebisi bino bon nakeye nake kuna bazozela nga mwa RC pusani leta nazwa carburant moni voiture nanga déjà carburant te bandeko nanga basi ndeka na oyebisa bino nalinga bino tellement mingi voilà pourquoi nalinga baémission oyo mpo naza moto nazaka trop contact na public naza moto na trop contact na bato nayebi baplainte ya bato ndenge bazalaka mabala ndenge ezalaka voilà pourquoi nalinga toujours kolobake mwasi nde moto abatelaka libala mabala mosusu ezobeba likolo kaka ya kolia ndeko omona kaka madesu olambaka yango ekomaka potopoto ce n'est pas que bato baye bolamba te c'est pas ça on apprend tous les jours surtout bana na biso
bazo kola bazo botama awa na ope bazo ya mike kala ezalaki oyo ekolo boye moto ebolamba ekolo boye bolamba siko mona tanga botemi na poto ata soki aza ekolo ni so bolakisa olamba ta koyeba aoyeba te donc faut kolakisa bana mosusu mpe baza tetu balinga yoka baconseil ya baparent te omona so aza mposa likambo ake na internet abitikana tanaka mameli ya nitu abitikana otala mameli ya nitu service traité décoration la providence préparant nous pour le mariage tout ça c'est pour votre bien moi je le fais que pour vous mes filles que j'aime beaucoup mes enfants mobali balengelaka ye kaka tomata tokita mobali fo lengele kaka aza mwana mutu mosusu soki olengeli te moyen te mobali alingaka mwasi apesaki tendresse mwasi atunaki ça va auti mosala akuti mwasi na ndako mwasi abongami lokola fleur ntango aza na kati ya ndako boyokaki ndenge papa devoce alobaki so oye na ndako okuti mwasi aza malamu te omonaka yo moko obaye na yo mais so okuti atie mwa abendi mwa beauté ndenge nabendi mwa beauté nanga boye ndenge akati asalinga suki boye obendi mwa beauté na oti ntango obendaka mwa beauté ntango oya fansi bongo te bolinga bongo ti soki ti mama bendi beauté bon bocomprendre ka ana telemi nakesomba ndunda donc biloko nyonso tokelamba kuna na osomba na memango mpona ekokaka kolamba madame à tout à l'heure je vous aime beaucoup beaucoup trop nalingi bino makasi toyoka nano ya marie moto na ngonga na ya abetaki akuke ya motema nanga na fongoli ya koti Francis tiko filme nga na kesoma ndunda pardon Nzamba pambola pe ye esa pe mai ni bisu moi ya nitu toc 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 ya moto ya moto elle c'est ma grande sœur. Elle c'est la maman Cloute de Naomi. Ça va chérie? Ça va pambola. Ah pambola. Soyez bien. Maman Cloute. Tagati. Na bondi beauté. Moninga bendi beauté. Kwanza kitamba madame tamba sia tout l'homme tozaba ngayo tata papa JRT tala moi ça papa JR yeye sia tout l'homme tata papa JRT moi ça papa JR ça papa JR c'est tout bien la ngayo héros dans l'homme là tu es la bureau alors la bureau c'est la bureau du service traité de conseil la providence la présentatrice de l'émission Préparez-nous pour le mariage ndenge na bake bana bobenga ba mama bobenga ba papa le na boyi ba mama bobenga ba papa na bika ke ba mama bobenga bana ko makambo to so ba penza tali penza ba mama donc awa naza mameli ni tout naza na mami ni qui est ma mère à côté j'ai ma grande sœur voilà elle c'est la maman de Naomi donc je suis vraiment dans ma famille
donc lelo baza évité mpenza ya kati ya ndako ya mama Elia Neto, ya kati ya famille ya mama Elia Neto. Lelo toza na masolo tolakisa biso tolakisa bandeko ndenge nini babokolaka mwana mwasi. Boyebi ke émission na biso akokoni pour le mariage. Mama leki yo bobalakisa wa mama leki abatami mami alingi te mama leki chebu ya bi kamera tomoni mama leki amakambo ya mambia. Mais Mamoni, elle c'est ma petite sœur. Elle c'est ma petite sœur. Il y a la maman de Naomi, la maman de Naomi, la maman de Naomi et la mamie de Naomi. Donc, les trois dans la famille. Na kati ya biso pour le mariage nde na bakeba pesaka o baza na ngoya mami moto apesaka o yaza na ngoya voilà lelo na séparé tout ça émission vraiment na kati ya famille na ngamoko lelo maloba penza tata pa mami po ye moto asala ye aza napamboli nzambe eyi mosala mwana nga asalaka eza mosala moko mpenza mpe nalingaka yango mingi lelo ndenge nzambe abongisi na mbula oyo po toleka mpe na émission Fancy mami abendi beauté mami obendi beauté gaël aza te nzambe azala ke ngai mpe naya mpe nalekana kasi naleka mbala moko me vraimen oyo nayi siko mpona kolakisa nini mwasi kolamba mpe kobatela libota kosimba ndako po mwasi nde moto asimbaka ndako babaka ndako eza na mwasi vraimen eza ndako mobali akozala mokolo mwasi akozala ta moke mwasi ka moto asimbaka ndako eza na mwasi ndako eza na biloko nyonso na kati parce mwasi nde moto akolaka ntongo kosala makambo nyonso napamboli nzambe vraimen mwana na ngai nzambe apambola yo mingi na likanisi ozwi po ete naleka na lelo ekombo ezonga epai ya nzambe naza moko kati na bamama mpe nakoteya mpe na mboka awa nde nanu te bakotala bayebi ngai paster na ngai ya église ya labone ezaki Jacques Vernon asi azongisa molimo epa akolo nzambe me mwasi na ye azali nani me église ezokoba kaka na paster nabosani nkombo ngai nde nayali awa na église na ngai sikoyo epa nazali na France awa ezali na l'archbishop epa ya ekle moke maa moke na papa moke nde epai tokendeke biso nyonso na ye mwana biso nyonso tokendeke kuna mpe napesi bapaster na biso mbote bango nyonso na bandeko totoka bana bango sikoyo mama Albertine mama Jeanne na bebe Diembo vraiment nzambe apambola bino nalingi bino mingi nga moko ya bino mama Mimi totoka bana kala mingi te vraiment toya mpona nini mpona kolakisa bana na biso ya basi na bakoko na baleki eloko nini akoyo folobela nde bakoko bana biso ya biso tokoli vraiment bien biso tokoli baza kolakisa biso kolamba misala nyonso tu biso na mboka na biso mwana mwasi aparte ya 6 ans ayebi deja kosukola mwa sani mwa kopo mwani 6 ans mais awa eza bongo te mwana aparte ya 6 ans komona vraiment ke ayebi eloko te mais na mboka kuna 6 ans ayebi kosukola sani ayebi kokomba bolambi alongoli mpe mwa biloko ya mike ayebi yango wana tolingi lelo vraiment kolakisa mpe koyebisa bino parce que moto na mayele ayokaka azwaka mais zoba amonaka yango na sens moko te azwaka yango nini te mais c'est après ndako ya koregrete naza na bapreuve ya bao mpe nalakisaki bango bakoko na nga bazali awa moye natanga bango ezali te bakoswanisa ngai oko baswanisaka nga mingi bon awa nazoloba na ngai soki alandi yango moko akoyeba ke nazoloba na bango nazali koyebisa bango tozolia mami olambaka kitoko mami biloko no kitoko ngai me biloko na ngai kitoko me ntango mami nazolamba azala wana omona eloko na eloko ndenge nazosala oh non yo ozali te ngai bon ntango okende na libala na yo okoya babaka na ngai okoya yo nde moto okosala makambo nyonso ngai binono nalembi libala na yo moko nde moto okobomisa yango nazolakisa yo me zwa oyeba ntango okoma mpe na ndako na yo osala bazalaki kolinga te me lelo oyo ekoma na telefone oyo nazoba eza makambo vraimen ndenge mama alobaka eza histoire ezali teke na lokoti ekoma telefone mami tokanga maloba na nga nakangaka sheri nalandaka yango mingi nasepelaka nango mingi esalinga bien oui mama ekoma na telefone mami nalingi nalamba mosaka ya ngai to natya boye nabanda na nini papa yo wana na telefone zwa sala boye mais après avant nayebisa ye sala boye nakoyebisa ngai tozalaki ngai na yo butuna tokolala mbetu moko bambula soki boni oyo nayebaki koloba na nga boye nga lobi nakolemba pete na banda kaka koloba nde babaka na français
qui aime bien châtie bien. Nalingi bino bakoko na ngai. Autant oboke na mabala boza obongi, eza fier na ngai na kozala na kimia. Mais soki okomi mobali akomi kobenga mwasi ayebi kolamba te, mwasi ayebi mosala te, ayebi kosokola te, mwasi kolamuka 15 heures nini solona na bakoko na yo yebisa bango na bakoko na ngai mwana mosala mingi na ntongo mwasi akolamuka heure nini mpe soki alamuki eloko nini akosa na ntongo soki alamuki na kati ya ndako po asala journée na na biso vraiment na mwasi soki olamuki na ntongo eloko ya liboso olamuki okimi mbangu oki kosukola nzoto nobongami vraiment bien monoko na yo osukoli makambo nyonso tu mafuta kitoko opakoli elambani ya kitoko olongoli robe de nolayaki nango biloko alobi olongoli yango na ntongo osukoli obongami soki koza mpe mwasi ya mwa maquillage moninga koko ngai omoni age naza nango koko abendi bote mbula na nga so nayebisi bino bokondima te abendi bote mais naza kaka amisimbi vraiment nakoko mitika te obongami wana mobali aza ya kolala obongisi ndako makambo nyonso salon obongisi yango bien na mesa petit déjeuner obongiseli mobali aza nano ya kolala obongisi soki akende mosala alamusoki akende mosala te obongiseli ye petit déjeuner na ye oyebi déjà goût ya mobali na ye otieli ye soki amelaka mai après petit déjeuner otie soki amelaka jus otieli ye esili oyebi ke kuna na silisi après oke na bureau na eza wapi usine wana oke sikoyo déjà na buto avant olala oyebi déjà lobi tokolia eloko boye soki ososombaki yango osobongisaki yango déjà ye ozokota na cuisine obongisa déjà biloko nayebi déjà mobali na ngai alingaka kolia boye po ye moko na nzoba basolo ezali teke po azali awa na banele mosusu mabe aye poso elembisi ngai mami ye naservi nani sheri po abengaka ye kaka sheri mobali abenga ye kaka mwa bana soto misala mpe kobenge kaka mwa bana ozomona aza sheri na ye ozomona vraiment ke ovandi okina elengi akoservi mobali na ye asali makambo nyonso c'est comme ça nga mpe soki asenga mami nakipe ngati mama kende parce que wana eza devoir na yo ozomona mwasi ya mayele ndenge obi na biso na bible la femme sage bâtit sa maison mais mwasi ya zoba akobuka molongo na maboko na ye ntango babi ke akobuka ndako na ezali te ke ndako ozwi marteau non ezali na comportement na yo na nyonso oyebi kozwa soin ya mobali na yo te oyebi kozwa soin ya ndako na yo te ozalaka meme na susi ya ndako na yo te oza meme kuna te mais susi na yo en tout cas nde namonaka bahomme mingi awa olamuki na ntongo osukoli oso maquillage oso tie matiti na bino oso obeni milai ti awa ekomisaka moto akomi lokola niau lokola soki nini yo wana esili oyo nyonso etikali mobali alamuka me mama kasi yo moko okende kosala te micro nde eza kuna mazoka mapa no tiaka bera tilanga ta bera tiaka yo moko te mosu mpe mapa mpe lobi mapa mpe okende kosomba mapa mama ezalaka te mama na yo na papa na yo mama nasalaki papa na yo bongo tolanda te ke poto non ozomona babi tokopiaka ya malamu meme nzambe moko alobi mwasi azala nini femme soyez soumise donc mwasi aza na se ya mobali ntango babi na se ya mobali balobi te ke mobali anyata yo asala non eza mitindo mobali nde azali chef il faut eloko na eloko na place na yango mais tokomi na poto basi bakomi kolata mosusu ebeta chaussette ya mobali te so ezaka wapi mwa mayedo ka okuta yebi ata te chemise asala ata soki mikolo boni otali kaka kolo ya pamba oyo ozomona kutu nande mobali akina mosala kutu amoni ye amoni ye te okoyeko accident mo esalama ye bo moto alata bilamba kule bo aza identité te yo oyebi te nzoka mobali no déjà alekaki na accident parce que omonaki te ntango akendeki na ntongo ifole mobali no azokende mpo olamuki bomonani bilamba akolata mama baza mingi sheri lobi namoni okolata oyo ntango mpe bozoloba loba na moto na bolingo te lobi okolata kaka oyo te sheri lobi okolata omoni te ntango mpe sheri obengi mpe sheri okolata sheri mpe aza tali deja liloba pete ebukaka moto yo omoni oyo namoni oyo omo makambo olebi liloba pete ebukaka moto ondie tozalaki ensemble ntango ngai nazoyanga moko na ntongo nazo Francine alobaki yango nalobi une réponse douce calme la colère yango soki olobi yango na lingala likabuka ngai alobaki mpo olobi yango molimo na nzambe olobeli ebongo alati chaussette na ye sapatu na ye caleçon na ye sous-vêtement eloko nyonso banda na sie ti likolo kamwa malasi na ye ezali wana na se ya mapeka mpe mpo abimba solo kitoko mpo ntango bakokumisa na bamona mpe kaka na mwasi bamoni ke kasi oyebi mobali ya nani kasi mobali ya mama eliane yoki solo na ye te baleka boye solo me ye moko mwasi toyokaki solo kitoko bongo vraimen akipaka mobali na ye te il faut mwasi akipe mobali mpe akipe mwasi ozomona koluka kaka intere na toluka mpe intere ya moninga
nzambe mpe alingi bongo mpo nzambe alobi kozalaka te ngai non luka mpe moninga tala mpe moninga vraimen kozala libala kitoko ekopesa esengo na famille na libanda meme na bana na bino meme nzinga soki kosambelaka vraiment bato kutu bokoteya bango te bango moko babanda koya oyema biso mpe tokende mpo bani ali te nzambe oti mokristo nzambe aza kosenga ngai bongo babi molakisi malamu abandaka liboso na ndako na ye yango na kasi biso mpe tozala kati ya ndako yango mpe toyesu bo mpe biso moko na famille na biso moko kozomona mpo meme ata lere yesu azali kotunda badisiple abaki na bango nini liboso bobanda na jérusalem après bomona libanda c'est ça yango na mpe biso mpe lelo tolobi toya awa biso mpe toyepa yaya lakisa ya moninga pati nini jalousie yaya vraiment otali ndako botala kaka namoni vraiment tala mwasi kitoko vraiment omoni ke bavandi kitoko bavandi vraiment malamu na elimi parce que soki bazalaki bien te tokoki koya awa te tolingai mpe toya te soki ndako yaki na kimia te toyepo ndako eza na kimia bolingo ezali unité ezali ozomona kimia lekesa mpe bakoko na oyo batala ndeni bayamba toyeske tomeli ata mai te mais kaka esengo bayambelaki biso etondisi biso okozala na ndako bapesi yo nyonso etango ndako wana eza na esengo te eza na kimia te okozala na nzala te mai okomela te ata ozalaki na nzala ndenge nini baprésente te merci parce que nini te wana zoka vraiment ya solo eloko wana eleki nyonso kozala mwasi vraiment mwasi na esengo mwasi na kimia mwasi ya koyamba ntango bapaya baye vraiment koyeba kotia bango à l'aise ovanda bokomela nini mpona biso mwasi mokristo tobandaka liboso na priere yango na kosenga nanu mpe sikoyo tobondela ata moke après tosala mpo liboso nzambe oyo apesi biso pema na bomoi oyo akomisi biso mbula oyo mingi bakomi te mingi bakufi bamosu ata tozo basiko bazokata mitema babondelaka mingi na mwana na baka te tofuti eloko moko te topesi eloko moko te baoyo bakufi wana nini bazangaki kopesa baoyo bakei wana nini mabe basalaki ye mosusu bango malamu koleka na nzambe na mawa ne donc so tozali ngolu na nzambe yango tokobondela kotika nyonso na maboko na nzambe kovanda na biso bino suka na biso vraiment lokumu ezongobele epai na ye oyo ayebaki mokolo ya lelo parce que hasard ezalaka te tobondela biso nyonso kolo nakumisi yo nzambe napamboli yo mokonzi lelo ezalaki mokolo yo obongisaki lokumu ezonga epai yo mosantu na israele ozali nzambe oyo akokisaka na ngonga toloba nini obele merci totiki nyonso ekoleka na kobandaki no suka boli mosantu osunga biso moninga malamu biso toloba te yo loba mosungi ezali yo kolo na nyonso tokokinela kotina bino mosungi ya kosunga bino tosengi présence no cher saint esprit kende na kosala odela oyo nyonso bakotala nkolo etonga ebikisa kolo ekangola nzambe esala mosala papa mokili mba esika nyonso bakotala émission papa na ngai mimonisa tolingi vraiment lokumu ezongobela epai na yo epai ya nani te lokumu nkembo masanzoli kuma masanzolama bilei mpe tokosala nyonso nzambe etya loboko na mokonzi ezala kitoko mpe malamu komsa lokumu ekozongobela epai na yo nkembo epai na yo masanzoli epai na yo topamboli tobonde tosengi tondimi na kombo kitoko ya mokonzi kristo mobikisi na biso amen vraiment nzambe azwa lokumu na wana papa bakoko na ngai namosiko na bible oza na mposa koteya biso bien olakisa mpe bakoko omonika bitekutuka na balelaka bitekuteko bino bobenga ngai bitekuteko ndunda wana asalaka ndunda yango ye sikoyo mame yango sikoyo namoni na bible oyobi nini ongopesa liloba ou bien olakisa ndeko tolakisa bana te bakoko te bakoko baokema bana lakisa ndeko tokoba bana te bakoko ndesana bakoko mpona bitekutu bana boyebi te biso tokoli nango toyebi bino boyebi oyo baninga na bino mosusu mosala mameske bayebi baprofite na nsima bakoko kasi na nsima basimbi na nsima bajacqueline na nsima banaomi na nsima badebora yango wana nalingi napesa ata passage oyo eza mingi te eza na mokanda ya proverbe lingisa ebi mwasi ya malonga nani akoki kozwa ye akoki kozwa mayaka lokola na kingo eleki mwasi ya mayele to mwasi ya malamu nani akoki kozwa ye batuni mobali akoki kozwa mwasi ya mayele babi mwasi ya malamu babi mwasi ya malamu wana aleki ata diama ozomona po okozala na diama lelo na ndako oza na mwasi me mwasi wana aza ntina moko te ekolobele eloko moko te
mais moto azaneka na manzanza na ye na mwasi ya malonga. Mwasi ya malonga nde nani? Oyo ayebi kotonga ndako, oyo ayebi kobongisa ndako, oyo ayebi kosimba ndako na maboko na ye. Aza na souci vraiment ya ndako na ye, aza na souci vraiment ya mobali, aza na souci ya bana na ye, aza na souci ya nyonso ya entourage ya famille ya mobali. Mwasi mobali nani nini akoki kozwa mwasi wana, mwasi ya ndenge wana? E nakoloba pe boye mpona kozwa pe mwasi ya ndenge wana, ndeko olingi kobala il faut koprier. Kobala kaka libalabala te, kitoko ya libanda eza ya kati te, oyo nyonso ebriyaka ezali porte. Vraiment il faut kobondela mpo nzambe apesa yo mwasi ya kitoko, mwasi ya malamu oyo kozala na ndako no okovanda na esengo na ye. Tokuti bo avandi na ye papa avandi po kimi eza na ndako, soki kimi yaki na ndako te akovanda lero ndaza koyenga ndaza libanda kila banganda na banganda moyo maseke nganda ake komela kwa kimi makelele mwasa oche makelele na ndako pe akomona pe ye kuti salite akuti akota na cuisine yango te akota na chambre amoni vraiment ambime kasi musu muna mbeto banda kibila mbeto ni na mbeto ndenga tikaki chambre tant que na musala azongi akutika ndenge wana te. Yango batuni mobali oyo akozwa mwasi ya malamu koleka oyo azwi mwasi ya malamu aza kutu koleka or koleka diamant. Et ce n'est pas n'importe qui. On est bon pour bondela pour nzamba pesa eloko ya kitoko ya malamu oyo kolali na kimia olamuki pe na kimia ukosepela to bana koloba na baninga nyonso on azolo bango vraiment na mona exemple na kolobaka na ye moko na mona kaka papa mami ata soki baninga te ngai mwa bana boye na bona ngai ko pesa na baninga pasi na baninga zuwa meno ekopesa po yo koluka pe ya kitoko koluka pe ya malamu. Il faut kolengela tumilengela mobali lengela mwasi pe lengela bana bolengela pe baboti bolengela pe bana me bana tant pe baboti bazoloba boyoka tozosala me kotosa même avant toya na baninga tovandaki toza kopartage na bango balobi me tant tozotala émission bazalaki kotala balobi me mama bana yango tozolobela bango bakoko yango koyoka eza te baza kaka portable eza na maboko kaka kolenge nyonso mwana akovanda journée mobimba asukoli te kolia kutu azana ekutu kuna te ubi asazi kaka mwa jina ya tiena mwa lipa na ye wana oyebisanga sikoyo nyonso koyeba bango kaka wana faute bakopesa na baboti te parce que baboti bazosala devoir na bango bana nde balingi koyoka te. Mwasi ya mayele atongaka ndako na maboko na ye, mwasi azoba abukaka yango ye moko mosala te kanda bala réponse mabe na mobali basalo reproche bakolakisa yo défaut monene nde yango wana bazoyebiso nayebi te wana nde nazisaka nango mikonzo na mapoko na ngai ozolakisa ye nayebi yaka kotala ndenge nazolamba koyaka akoko atuka ezomba solo kitoko ameki akoko kitoko ngabi mama yaka vanda otala ndenge nazolamba eza mpona libala na yo po te moso akorépondre yabi te ngai na mobali na ngai kona kolingia na nini na restaurant nana bine mama ya solo mbongo yango mikolo nyonso kabi mbolo baka na kufa lobi na lelo nga biloko ya biso te bango nyonso bakoko nango nyonso babali baza kotyelanga monoko biso bona boye biloko balingi kaka mfumbwa ngai bitekuteku kaka babiloko ya biso ngai kasi bolobaki mpona yo mpe ozali te mosala olingaki mosala na ngani te nabokoli bamama na bino nabundai na bango boye ti nalakisi bango nabanda su na bino oui mosoko okabia soki na bandi kobota yo moto okoya kosala mosala na ndako yo nde okozwa ngabi nakokoya nalakisi yo moke po ntango oboti c'est normal wana vraimen kolakisa yo nini me mpona mobali oke kolamba koni yo moko soki akofinga yo parceke nalakisaki soki balakisaki te mama na yo bamama bino bazolakisa ngai koko mpe epai mpo bango baza na raison koko elakisa bakoko na mpona biso bato mingi ezala nini koko makambo nyonso kaka koko azosala mpe mosala na ye soki koko alobi mindele mpe omona bavalise nanga corine te ngozoka ela mais va dire à ta grand-mère dis ça à ta grand-mère oka toso tobeta masaloko na corine oui abaki to na grand-mère na yo sikoyo mais sikoyo mwana mpe yoka po eza mpona bolamu na yo okosepela nango okozala nango fiere mama moninga mobali aye na bakamarade na ndako ekomi lamba yo sikoyo eloko asiliki kutu mais toi aussi pourquoi tu vas pas prévenir fallait me dire non toi tu m'as rien dit tu ramènes tes amis comme ça là maintenant asiliki sikoyo kosilika eza na nini mpo na kobanda wapi na kolamba nini ozomona solo vraiment mais soki mais na molambi vraiment te
bapesi bino ata mwa 30 minutes 10 minutes vraiment boza na zoe okoti po eloko omesana okoti mbala komelaki na facebook mameli naosala sute te naosala baémission ezali asko tokota na cuisine nde kaka tolobi antuka bobengana bino nyonso tu biro mami alobi ke biro ya mwasi yango mwasi nyonso ndako na ye biro na ezala cuisine na ye mameli ke basi mosusu po alamba ifona na sokoli te omo sokoli na te ote na sona ka so lamba basi bako so wali na kokaka te il faut que mama olamuki osokoli oza na propre quand même na basolo nyonso na nango lobi banda kokuta miko yo tablier te yebo sa tablier na zo tablier za kumikasi zo tablier na olamuki osokoli okongabi oza bien propre o bapa bakoleka l'air nyonso bakutoka même propre bakoso balingaka eloko wana mutu wana noir na bandakafile wana bandalalaki nango alamuki nango te okosomo ate okutani na metro kutala maki presomona bango nakufaka na soni atangi abingandi na komprenaka te o bien nini kati me oyo eza eloko ya kobima nango te eza eloko ya chambre olali opona suki lomoki na ntongo olongoli yango obongisi suki na yo bamama vraiment bolimbisa ngai nakosenga bino vraiment tuka eloko wana ezaka ya kobima nango te file wana ezaka ya ndambu nde lolai na butu mpona suki no edeba te topakolaki pomade mosu na suki ebebisa bakusin na yo te mais ezali te na ntongo mpona moka obima nango olamoki na ntongo olongoli openye suki na yo bio obongami ale obima na fiere na elengi nanga moko nalaila na epai yaya na elengi oza na soni te nakende epai ya mwana nakende epai ya yaya nakende epai ya belle sere na ngai nakende epai ya tata mwasi na ngai nakende epai ya soki koko na ngai te mais soki eza elengi te moyen pe te bino moko botala vraiment ntuka bamama na kosenga cuisine eza esika vraiment biro na yo yango ozomona biro na ye yango ozomona eza propre saleté te ezokisa motu so akoti aza na pose efalia famela mais eza bacuisine mosusu okoti donc mawatu okomela kutu même mai ya pamba okomela te yango wana émission oyo akoyoka ngo akolanda yango donc apratike yango parce que libala eza kaka te ke o faut nalata bien naza forme donc kolamba mpe donc ekontaka alors mpona biso eza ya famille bamama na biso bakoko na biso moko mpe tolakisa mpe na bana donc eza don ya famille quoi donc eza ndenge wana yango nazoyesa bango nyonso kolanda émission oyo en tout cas soki bosaleli yango bokomona mpenza bobatela mabala bino bien donc eza ndenge wana nde biso mpe tobate bamabala na biso lelo bamiso bakomona baotekisi ezopratika yango mobali wana nde akenda libanda te kisi abima su te kisi yango yango ebali na kuisi yango oyo teku yango oyo ozomona ndenge tozosala biteku bamosu akozwa kaka boye azwi mbeli akati ozomona te za vraiment na motema ozosala bien motema akokita nzete ya pete nde ozwi ozotya osala yango nyonso te po ekende mbango ozomona nzete ya makasi obwaki nzete ya pete otya awa moko tozosala ndenge wana ozwa te kamba moko okati nde tozolamba biloko ya banyama te eza ya bato bakolia yango balia yango vraiment na motema malamu sikoyo awa nazosala bacode de chino biso surtout toyebi yango tomonaka mingi bato bazala sola yango kaka boye nde asombaki yango sans akalingi ya biloko basango eza vite fete okosala mokala na vite fete oyo nyonso bagraisse obimi na kati donc faut kolongola oyo nti eza bagraisse ozwi eloko na obaloli yango bo otali bato mosusu bazwaka kaka ndenge eza boye akamati yango akalingi yango na biloko moto soki deja te nkele biloko oyo moto akokoli yango ta za motema okita zwa mbeli kata zwa biloko kata yango mpo moto akokoli yango te oyo eza biloko eza nkele ya biloko ya sali te yango obimisi eza sali te ya sali te moto omona kaka koservir ko omona moto azuka eloko nde ya bomunene botyeli moto na mesa
neti nga mobile nanga les rois de l'ombre so tu le comme nebo déjà au lia monter a dégoûtant il y a tellement monene au moins a dégoûtant c'est koyo katango zongo kata monitor na katango et puis c'est na forme pour so tu na mutu na mesa mutu ko lia ngo bien na olia susu biloko wana ezakela biso biloko lelo batu balele bi batu voilà ndunda nezaka ka soko moni oleli biloko lelo lobi batu ba réclamant ndunda nezaka ka c'est que c'est kitoko est-ce que pour nous aneza c'est kitoko mais soko mtu ka on mo servi au relais nini biloko na lobi te merci et ba ke moyen te attends lobi te mais ya ki bien te yana biloko tant ozola mandeko bakoko na ngai azosenga bino nyonso koza bakoko na ngai bozolanda botala vraimen nini tozosala ndunda oyebi ndunda déjà ezalaka na zelo mingi me bokotala ndenge tokosala yango po ebongi motango ya ndunda na ye yoka bazelo na monoko te nazochauffe mai ya moto nazobwaka ngo na mai ya moto nazobwaka ngo na kati ya mai ya moto mwa mokie toboma te mwa bagraisse parce que bagraisse oyo mpezaka problème ekosoki bamaladi ya oyo mai ya moto nazwi mai nanga moto mami na wacela mosusu nasopi yango awa na nini na baeshine oyo nasopi yango awa na kati po elongola sali te na bakote voilà mai nanga moto natiki yango evanda wana na kati eloko ya liboso mpo okata nanu bamisu oyo ya poiro mpasi ezala zelo mingi parce ntango ozosokola poiro ezala msusu kolamba bobiloko mabele donc ifo koyeba ndenge na kosukola poiro kofonga ntina bakati nango boye ezalaka na bazelo ebombamaka na kati donc ifo yeba kosukola poiro bien basokolambi biloko ezala mabele te so eza na bato mosusu neti nga soki mpe nalie kaka mabele kaka na biloko na kolia suki parce que ça la mine bien te donc yango il faut kosokolaka poiro mpenza bien efaso ke ata olambi biloko ezala bien ezala mabele te mais tout okata ngo mike mike te na banzete ya petepete okobwaka te tokolamba na parce esaka buna biloko otali banzete nazokata nzete yango oyo ozamona nzete ya ndunda nzete okomonaka nini tokosala mpona epesa yo osala mingi te nzete na kokati yango epai ndunda sikoyo na kokata yango mpe epai olinga kotia yango na mai ya moto na bicarbonate na kotia yango banzete na kotia yango avant na baloli eumeli na moke na mwa mai ya moto mpo elemba mpo nzete ezaka mwa makasi ndunda tozokata ya mike te ozomona ndunda efokata minene boye ndunda ezokata ya minene eza ndunda ya vert ifo ezala minene ntango tokotia yango na mwa mai ya moto na bicarbonate mpo elemba ekoma potopoto te soko okati mike mike ekomi potopoto obebisa recette na yo ntango osali ozolonga na banzete oyo ozotia yango epai boye ozomona banzete nyonso oyo nzete ezala epai nango ndunda mpe epai nango me tokolamba bango nyonso esika moko okata yango minene kata ndunda biloko ozokata mfumbwa te yango oyo nzete epai tozokabola bango ndunda epai nazokata poiro ndenge ezosenga na ndunda na biso fo okata ngo mike mike bon ça dépend mpe moto na moto ana ndenge nalinga kolamba kwa modèle ya la providence donc tosala yango boye kwa eza te okataka osimbi mosapi boye sombi oya omikata mosapi pamba donc elenga kolamba esili yo lokata matungulu mpona biloko na cheki na moto kuna oyo na cheki na mai bakote wana ya chine wana oyo bato balinga kokalinga vite fe mokala kala vite fe bato balia okalinga obwaki matungulu opesi bato balia te nasona oso yango na modele nanga oyo akosepela na modele nanga alandi nde toosabo eza obligation te mais tozaka mpaka kosepela ndenge biso tosali ameki soki amoniki esepelisi ale abandi osala bongo ko nde babaka on apprend tous les jours sikoyo nazosopa mai ya moto natie bopwani mpo basalite ebima
mafuta pe elongo mwana parce que ça code déjà ba code de Chine o de benga mipanzi mipanzi o ya nini comment koita ba ba fumé ba mipanzi fumé ce qu'on a sopi mai mipanzi fumé ngo mon mai na moto na mai moto donc elongo ba graisse pas mabe voilà, na sopi mais moto allez on a ça on a même manili quand même on a là il va que c'est bon et comme bien propre voilà allez on a ça la vanessa awa moi s'il faut ça flair pesa flair mais mobali aza na ye vraiment mais attention mibali mosusu bazali pesa otai mwana mobali obi mobali mosusu aza asokoli mobali mosusu aza asokoli atie mwa deyo atie na poudre na comprendre na poudre ezanga na ndako bozala na bebe na ndako te me poudre na ndako ezanga te na ndako bebe ate me poudre ezanga te parce qu'on a otia matungulu na kati ya babiloko nanga nalobi bien ke bato bazaka bamwa bayachinioka kaka o nasali vite fait nakamati nini ozwi vite fait kaka boye okalingi obwaki matungulu kolo bien koza biloko ya vite fait nzoka nde bamaladi tozoka mpo tozoka biloko ya kolia eza biloko ya vite fait te una se nanga vite fait te soki olamba vite fait te soki olamba motema lamba mpenza surtout mpe na bino bana famille bana famille olobela ngo loka bamwa bayebi kolamba balobenga bango baya kolamba ngai soko benga na oya nanga te konga mpe nayoki mama nanga soni te naa na libala mama nanga alakisaki ngai yango nazosala lelo bato nyonso ma belle famille nanga en tout cas jile obali mwasi mwasi propre osali kolamba donc ndenge mona soka na poiro place nazola mfete na propre siko na moko pangusa kolonga mwa basalite eza te ozolamba mafuta wakopo asani awa bandunde panzani te faut za propre donc bazotala oza propre partout quoi donc yango wana azopangusa po cuisine ezala toujours propre omoni cuisine wana eza propre et puis déco donc bavert talaka tala donc couleur biso pe bamama balobi batokana biso na ndako ya bana te ekoma ya kolambela nayolambelo biso pe batokana biso na ndako ya bana te muntu mwana wa mufa wa teleja soki bazotema basali yoko okufela baboti po baboti baza te wana sikoyo baninga baboti bazopesa bango conseil yo mpo kovanda bagenga baboti baza te biloko bazopesaka bango tikanga mpe nasalinga profite nazwa mpe mingi mpe kutu bana ndenge wana nde babongaka ozomona bana na bazalaka vraimen nde akovanda alikuwa mama aza te papa aza te tika nayoka tolia oyo mwana moninga na profite ye wana akei yeloka tata na mama baza koloba ro mikolo nyonso yo ozaka kovimbana baloba na yo olamba ovimbani baloba nosala olingi te ovimbani okuta balambi ole sukola basani te otiki kaka nyonso ndenge wana no ezalaka te atie bicarbonate yango nazotya na mai totokisi nde moko bomoni mai ezotoka totie nani na kati yango oyo mwa ai kati ya biloko nanga yango natie na mai totie bicarbonate wana oyo elengi tokosangisa bamoko na ndunda te parce que ndunda tokosangisa na banzete fe wana mwa moke elemba bongo tobimisa ndunda tokomisa yango na mai te po soko tie bamoko na ndunda na banzete ekosala mobulu tozobalisa ndenge ekomi vert yango oyo omona elemba mwa moke apres tolongoli yango toyei kotya ndunda na biso tolongoli mpe ale tolongoli sikoyo totie mai ya moto mai ya pio pardon ntango tolongoli kamba moko resela mai ya pio mpo bicarbonate nyonso to elonga oyebi ka yango ezalaka bien te bato baya kolia na yango ekosala bango libumu mpasi fo rese mpenza nini nyonso pasi mwana yo moko ti soko koyeba nazwi mai natie
na kati ya biloko natie mwa kibu moko natie matungulu na mwa ai mukie yango natie biloko nyonso solomba batiaka na mai mukie otilambi otie biloko mai ebele okomona biloko ntango mosu ebebi elongwenango otia mai mukie oyo pe de façon ezala mpe makasi te eza ne mwa ya makasi te nde natie boye nazotiango na moto etoka nanu mwa ndambo makambo ya o te omoni bamipanzi vite fait kaka te sala vite fait te buka lelo ndamba lelo so babandeni yo fansi Moni misère moni ndo changer Oliver tozolakisa tozolakisa bino omona tolongoli banzete nzete eleli nango tolongoli yango sikoyo yaya pesa totya oyo po sikoyo okende orense yango na mai ya pio orense yango mpenza bien oka na nsima yango esiyosite wana sikoyo tozotya ndunda na biso awa nazorense ndunda lokola euti na bicarbonate po korense bien po bicarbonate ezala te na ndunda sino te bato bakoleka bapulupulu donc yango wana nazorense yango bien tolongoli ndunda oyo totyaki ozomona yango oyo ndunda ndenge eza vert tolongoli tozolongola okomona maizo totya oyo tya na paswa ozomona pe wana maizo oyo nse yango noki bien mpenza wana toza toujours korense ndunda na biso mpona kolonga bicarbonate elonga bien natie matungulu natie na nini ya miko mpe nakanga na mwa nini koma mpe mwa kibo moke tika toka tosala mosu kana babiloko voilà sikoyo natie etoka mwa moke katananga aina matungulu seri aina matungulu etoka mwa moke Nicolas, là, pensez à la ofungoli ya bien bisuluki mbisi ya bien mbisi ya sika surtout kitoko nango mingi ngolo oza na ngolo no mpenza ya sika ozomona ngolo eza ya sika mpenza parce que ngolo epesaka sukali mpenza ezala na gout kolamba na ngolo nde kitoko ozomona na ngolo nde bien longola oyo na mikwa oyo pembeni awa nyonso eza mikwa sotia mbisi nyonso ngusu ifo kolongola poso ngusu balongolaka ye poso nzombo mpe balongolaka ye poso mboto na ngolo balongolaka poso te salaka moto ayepa mama na ye donc moto ayepa mama na se nkebab so eza na kopesa ye oyebi oyo ya kopesa ngai yango oyo ezotoka nango natika yango etoka nano bamipanzi oyo donc ndenge yango olambela bino mipanzi oyo ekomi na lokola nyama ya zamba eya te ozwi yango ka osomi kingo okalinga ko vite fait mami oti bato balesa bato mipanzi ya vite fait ezwe yongo so nake pa moto apesi na mipanzi na linga olia te mpo na yebi akalinga vite fait omoni asali mipanzi nationgo na sukoli na tokisi na tiango na kati ya mai ya moto evandi na mai ya moto quelque 20 minutes nalongoli mai ya moto nabwaki na sukoli apres natie bitiatia na ngai natie na moto nga ndenge nasala sauce ya mafuta mpo nasala sauce nasala sauce ya bakote oyo bakote oyo natokisi yango mpe na matungulu ngalinga matungulu mingi natokisi mpe na matungulu mais entre temps nako kalinga su matungulu awa oyo nasala sauce ndongo ekauti na nyonso ata mafuta voilà ana tu matungulu
service peut-être de la providence, hein. Pour la salle de ça, on a fait tout le baquet. Tout le baquet, le qui est là, il y a mon logité. C'est ça qu'on a le même jour. C'est la qui n'a pas de la mine, pourquoi pas travailler. Au moins, les gens qui ont l'accès, tout le monde va être comme tout le monde à la providence, n'est aimé. Tout le monde va sur place. Donc, nous, c'est le goût qu'on a vu sur la Katia. Et maintenant, on va aller au pôle du Nano, c'est ma Tungulu. Il y a 10 petits. Il y a 12 petits voitures. La Tungulu a 10 petits. Il y a un autre petit. Ah ouais. Ah non, c'est tomate. C'est tomate pour la sauce wana. Il y a des sauce wana. On a sauce pour la sauce. On a tomate pelée. Tomate pelée à mon ancien. Tomate amour. Tomate quand on fait l'amour, il faut essayer la ngaï. Mon poireau. Poireau matungulu. Kuna poireau mingi matungulu mingi kwa ndio kwa sukari. Voilà, on ça là, ça on a tanto abandon comme. Ngai so ngo nga problem cuisine na ngai. C'était donc ngai so na saka saka mo elo mo donc Voilà, oh ben na cette émission, elle c'est ma grande sœur. ma grande sœur là est propre. Oh ben ben na cette émission, c'est ma grande sœur, c'est la maman qui ça va na ba na kupeta na ba na te pa komi boye. Donc je mo ga ok, voilà. Donc ça la tomate, hein. Il faut mettre la tomate sur la maille parce que faut tout la tomate. À ça la tomate dans une ngaïté, mais avant qu'il n'a pas de l'eau. Alors il y a plus ça la bouche. Faut tomate sur la maille, ou mettre tomate maille. C'est ça dans la mangaï. Tomate c'est là dans la maille, oui. C'est dans la mangaï, donc vous te Poireau mingi salivaire. Autant là. Un saison mon ana bien. On est venu si quoi tu vas se commander sur le biso. Pour que ça soit pour chakuna. This is where ko tokana poireau wana ba matungulu na ba ail et toki vraiment. Pour la bandunda déjà c'est les baki nango. Pour que ça se conde mbisi. Si to tient mbisi esili. Toji banzete ya bitete kwani to chani bonso. Ndunda ekoya kokota après. Aleki. Ngaye sali nene esili. Na juste kopo. Maya kwanza chama ya moto. Kopo ya moyo, lazima yanga moto awa. Na sopi, nakata tomate. Na chemai yango, na che kopo na wana mpande. Pourquoi na chemai? Parce que mipanzi oyo na nala bango na mwamba. Nenda tolo bango na mwamba, tango ngoliongo ko ko zolia mbisa zamba, nyama zamba. Nyama zamba ya mami. Ko zolia nyama zamba, bulo zamba. Donc ezate kaka ozui mbang kaka vite fait kaka nasaka vite fait na tshela bango ba vite fait oyo bino mo pâte d'arachide biso surtout ce que bien mo mbangu ba poireau na ail. Koko mbisi ebele apenza. Mbisi ebele bimisi goût nango nyonso na kitoko. Après ozwi ndunda na yo biteke kuna obwaki na kati. ndo pe na kote na apo ato mama na mwana nakata kuto obunda bitumba mama na mwana ya awa sioka ngala zwi pâte d'arachide na che nakata sauce nanga yango yo che pâte d'arachide ngala lingi te mambo osalela ba boucle na biso biloko ba vite fait on a ça vite fait doit manger te pour ça là vite fait allez vite fait la mele kitoko po oh yo kaka mibali ni
balobaka atie na kisi me kisi yango yango kisi yango yango batie na kisi ndenge aza wana batie na kisi mpona kisi wana kopola bakomoya ye batie na kisi ekoma kaka batia bato bolingo naturel ezala suru te kaka bato ekoma kaka kisi nazo susu mwa moke ekoma kaka kisi nzambe asali na ye bolingo basali bolingo bongo soka na kati ya bible kuna kisi ezalaki te babi na bible kuna kisi ezalaki te ngala yebi kisi ya bolingo kisi ya bolingo sara aza kobenga abraham enseigneur kasi kisi ya bolingo atosaki te na nini azobenga enseigneur yango oyo ezosala biloko na nga ami nanga mposa koko nanga mposa mwa mai moke mami tia mami mpo dakatine il faut toka. C'est bon? Ah, c'est bon mamie. Dakatine oyo, soki tobe yango pa d'arachide oyo il faut ça nini et toka ebela. Parce que eza nguba. Awa siko boyoka likambo ipate eza recette na oyo komi kolanda pe ndenge nasali ekobora te na nini. Ntango tokotia bandunda biloko nyonso kofinika te. Po soki kaka otie ndunda otie ataka ndenge yali okamati ofiniki ndunda échanger couleur vert si ezongi ndunda normal ndenge tolambaka ndunda emaka couleur normal kofinika lisusu te otiki yango ti soki ekomi mpenza malili soki tobi ekolala nango ekomi nango malili wana kofinika mais ntango nano eza nano moto eza nano milingi ezomba nano eza nano mwa moto komika kofinika yango te mpona goût ya mwamba ekota na kati ya nyama na biso oyo yango oyo sauce nanga yango oyo natie a na kati yango natie sauce na kati ya nzungu nanga yango bamekila nanga yango oyo na bina meka biloko ezaka deja na mongo fo osala attention nayoki mongo mame mongo batemba lipe ezalaka bien yokana sikona otya mungwa te nazwi mwa kibor nanga nafongoli yango natiaka mbuma moko po biloko wana ezaka mpona kobimisa bu nakomati mwa kibor nanga yango natie a na kati en tout cas naosenga vraiment makambo ya kolobaki onasa yango vite fait te sala yango papa mpe achange mwa eloko akochange amesana kaka komonaki ozwaka kaka baoyo okalingi ozuka matungulu mami nasi namona moto atiaka na micronde abi eloko eza fume se ebeli nango yango problème te achauffe ngo na micronde atieli mobali na mesa ngami mokobelisa mobali no cancer ezokosawa te sikoyo biloko nanga yango oyo nafiniki yango natiki yango etoka nasali na sokoli kolongola bakalite nyonso ozomona donc la providence nous osalaka boye po biso solo tosalaka kati la providence donc tosalaka te ka mbala moko tolongaka babiloko nyonso tu donc tosalaka ma biloko na motema moko ozomona na motema moko mpenza botala kolongola babiloko nyonso tu oyo ya mwindo oyo ozomona oyo nyonso tu okolongola ozosala likabu na yo biloko nyonso mama po okolia yango mpe babiloko nyonso ya mwindo okolongola ozosala o vite fait tenakama vite fait ezala te biso vite fait ezalaka te tolingi mpe vite fait na bana te tolingi vite fait na bakoko te olanda biso bamama okoki efingisa biso te eza na poto bafinga na facilité bafingaka basemeki epai kofinga te bana bofingisa te bokela biso baparent bokela baboti na bino mawa bana poto bokela baparent mawa bofingisa baparent te pardon wana mbisi na biso ezotoka na bapoiro babiloko nyonso tu ndunda totie nano te po tomoni mbisi esali mwa mai ekiti ezi sikoyo banini banzete wana nde totie nzete ya ndunda nde ezotoka ti sikoyo ezaka na moto fatilakisa bango ezotoka kaka ezotoka il faut ebela tokataki nanu te matungulu nanu te wana te oyo ele
nzete yango totie na liboso bandi na nzete liboso mami oyebi ndunda nosalanga na nini na fete tokenda bamundele na motu nini na nansi mindele balia ndunda na semoule mindele mami tuna franci mindele balia pondu te balia ndunda na semoule na biso bali na semoule naye te soko kotala ngai mamujili soko kotala nga spécialiste na ndunda yango bon sikoyo tototia solo na biso na kati na pilipili ya vert mashiri kofungolanga sikoyo babenga nini njilo tona ya nini ya move wana ba aubergine te mama nalingaka te ata moke yango toolakisa kaka solo na biso oyo tia solo na biso oza basekret la providence tobimiseli bino yango na biso motema malamu bana nzambe comme na motu te motema malamu solo na biso yango oyo pilipili mpe yango pilipili na tie na kotia na nzete na sukoli yango bien po elemba kuna po epanza nanu te sikoyo tozobalola ndunda na biso banzete nanu na bamatungulu ndunda nanu kasa nanu totie te oyo awa naya tia sikoyo ndunda na biso apres atie kibe machine atie po bouillon po sikoyo biloko esala mpenza esala nini ebela ozomona awa mbisi biloko nosomona deja eza vert likambo ya nini yalia te tomate te kaka matungulu poiro ndembe ya nini okotia mpe ndembe ata ndembe mpe ezalaka mpe bien otie ndembe otie matungulu otie poiro soki ndembe yali totie poiro soki poiro yali totie ndembe ni moko bozomona boma ndenge eza vert tokotia na kati tobaloli bavandi solo bango nyonso ali couleur vert ekila kofinika te nazorepete ana meki mai esili kuya likambo na omekaka toujours mpona ya biso totie ndunda ndenge eza vert tikena na etoki mai nde kotia mingi te totia mai te parce que ndunda yango moko mpe ebotaka mai mpenza okokolia yango na loso okokolia yango na semoule okolia yango na kwanga okolia yango na makemba ata ya kokalinga ata ya kotokisa ata ya kotuta lituma lia yango na nyonso eza kitoko mpenza tolakisi bino secret na biso yango ya koka ndundo tolambaka yango na fete soki mpola mariage ekendeke mbangu na mindele na bato mingi bazolinga yango alors mama ntango ozolamba lamba na bolingo nyonso na komikitisa nyonso kozala motema dukuduku te komoni mima ntango tozwi longoli eloko moko na moko tokati yango totia yango na mai yo moko bolandi bikarbonate liboso mai etoki otie ndunda banzete apres longoli nzete apres kosala ndunda lelo sukoli opase vite po nini elongwa bikarbonate elongwa po ekopesa bato mpasi te etikali kaka ndunda yango wana eza na moto pema nalinga kolamba mingi nalinga kolamba mingi parce que pourquoi papa abotanga mpe natanga baflama mpona botanga na shaba alubumbashi azaka cuisinière ya bamindele amato frère soki bato bakoyeba vraimen te papa nanga azali soko alambeli ezala biloko ya mindele te olobi te sikoyo ezalaki na balere wana soki aboyi mosala bakangisi ye ozomona ozotala epai ya mutu olobi olingi so mosala te bazwi babwa mpe na boloko ozonga kaka osala kaka ozomona donc papa ye moko donc biso nyonso naye tobotama biso nyonso na famille kolamba na mibali ya donc soki natuzaka te ye mwasi mwana mpenza mwana mobali na ndako azolamba na ye awa te na poto mpona poto bao na poto bona bomi biso banda na mboka na Kinshasa mwana mpenza bagrand frère balamba babongisa ndako tozomona yango normal mpona biso eza normal te komisi mobali lokola moto ya mosala na ye eza kisi non totika biloko wana
eza kisi nde tobaka eza kisi bon ntango mokolo ya liboso akende kozwa ye ye mwasi anakotelaki ye na ndako ya nganga eza makasi netiango na kati lolembana bamoza na buyo buyo eza te lolemba nango mai mpona ndinda elemba na basolo moko bozomona kaka ndinda ndenge ezali sistema bakongo kwa safu ya mai wana nanga safu ya kokalinga tokisa noma bosani kobaka nini ntango olingi otokisa yango kolongola banzete nango te otokisanga banzete po egarde eza mungu monia nga mpe namonaki yango eza makambo esamungu mai moke otie mungu ozobalola basafu bakongo nde basaka safu toyoka mpenza safu na elengi ezolia ezongisi mafuta ei to totia mai ozotokisa bamai ekoti na kati biloko ya 100 personnes yango tozaka soki ya 7 personnes tokotala babe artaki bana tokotala cuisine kolamba esengaka ntango ezali te o kaka soki lio to soki nini non safu na biso ekauki safu na biso kitoko ekauki bien ya biso bakongo so bantandu munde biso ya manyanga oyo na mutando manyanga nabana manyanga ti mwasa kabeni na manyanga ti manyanga nabana manyanga no soboka mutando nabana kuma manyanga nabana kabaluba ça ça qui m'a dit ninge des fois testina ye Nicole boka mutando ala manyanga ye zere mutando ti bon ala manyanga to bana bana maboko o kanya olutu te maboko oyo ekemba maboko oyo ese misala na moto kuna safu sikoyo naosukwa na sali mpona tika cuisine propre eza teke na lambi cuisine sali te nga na fandi nazolia table yango tosali za table sikoyo nazosokola basali comme ça cuisine ezala propre comme ça nalia à l'aise parce que nga nakolia te nazolamba cuisine eza sali te nga na fin nazolia en tout cas moi c'est propre mpenza batalaki na cuisine so cuisine eza sali te mutu mwana lia biloko auliaatola biloko aondekotala nasilisi nazolamba mpona tika cuisine nanga propre nalia à l'aise nalia à l'aise donc propreté à moi c'est yango wana tozolamba kuna sol eza sali te botala sol nanga eza toujours propre nazolamba nazobongisa nazolamba nazobongisa okiti kaka ndenge wana otie kuna kopi pilipili oyo mama soko omeki pilipili oyo ozwi pilipili na yo osukoli matungulu ai okati odivise matungulu kaka minene otie na nzungu ozwi ai na yo mpe kaka ndenge olongolaki poso wana bien kokata te matungulu mpe kokatakata te otie onaki matungulu pilipili kolongola bamitu nango wana te otie etoki bango nyonso etoki elembi apres soki ozwi matungulu otuti olongoli ozwi pilipili otuti olongoli apres sikoyo osangisa yango esika moko oyeba nini omosola esemulu nanga soki fona balola yango sikoyo mone nango balola na beti boye moni semulu epesa mutu na posa kolia eza te bimi babundi koto babundi ya solo tala semulu ndenge ezosala na kati ya sani donc on dirait nayebi te so basali yango mutu aloso opambola mpona biloko mwana mwasi oyo bandeko donc tolandi biloko esili yango totie na mesa oyo ezali
ba côte fumée po bato basaka vite fait kaka te oyo ezali makayabu na biso tokalingaki na matungulu to etu bien vraiment tokomi na makayabu esi esiliki ebabuki elata bakongo ebabuka teku oyo toyebisaki bino bomonaki yango nini tosalaki oyo ezali safu soki obala mokongo kozangisa eloko ezanga te na oyo epusela tos kangani nasali bino awa oyo nasali yango oyo sauce yango lokwa nyama zamba mipanzi fumé dans la sauce moni sauce kolia wana sembolo kitoko na likemba na kwanga mipanzi fumé yango ole vraiment tike wi na le memi nokinzela sembela tolia pardon ate tobondela polo tokumisi yo nzambe topesi yo merci opesi biso bilei na pokwa na ntango mokonzi topamboli yo mingi bazwi te mingi bamoni yango te pambola bisika ebimi nzambe zongisa mokama na mokama mpe kanisila bao nyonso na mbali te papa bato na yo merci tolia esala mosala na nzoto topamboli tobonde tosengi tondimi na nkombo na yesu kristu amen Amen. Bon appétit. ndenge kolia eza elengi Awa tozolia, bozomona tozolia na cuisine asobota ndenge eza propre. Eza te ke tosisi kolamba tobandi directement kolia non, tosala na cuisine comme estikali propre. Eza totiki nzungu ya fufu. Moto mosusu ya kosokolela yo ntango ozala mafufu sokoli nzete ya fufu na wana nzungu na yo oti cuisine na yo propre alufanda okomolia lese eza te olalisi basani cuisine elaka jamais salite cuisine eza toujours propre nde cuisine yango eza boye mosusu olia na sokoli basani arrange na placard c'est bon cuisine yango etikalaka toujours propre oza force te oubien soit toyambi bapaya na ntongo donc il faut koyeba cuisine elaka salite te ya mona bandako ebele bampuku banini donc suite à salité quoi biso tolia na biso yango bongwela oyo bakoserve tapi toliaka biso na eza te non elamba semo na yo moko koservi mobali olingi te koservi mobali pasi ntango bakende servir ye na moto mosusu o batie ye na kisi mama kisi moso yango oyo boye imagine nde tolia boye eza mobali moto azolia sele semo na ye mwa biloko na ebeti neti mosaka boye mwa safu na ye mwa likayaba mama marraine mimi njoko kanisi nakanisi mimi njoko na ngai mwasa pe jeune njoko ma marraine mbote mingi na Olivier Gesele mobali ya mama Mati sino mbote ebele bosouhaite nga ta bon appétit Mati nayebi olinga la providence olingaka bémission pour le mariage mama Mati talaki sinongo kaka mobali yango mosambo mama Mati kisi tiaka papa na prière yambela papa nia nabeli papa bio tia papa na prière mama okima te bazala lokola babebe talaka mwa moke so asuka na mabele okesa nde mabele asepeli na yo mama Mati Britini sur orge batela papa Olivier malamu lambelaka ye boye mpo papa akima o te so akimi obengi nga niki mwaka omonde dalie kitoko mama rosa kiangata tala mingi etenga na yo tokutana alfa bumbika mikolo zosola to moto asuka biesa yo souhaitenga ta bon appétit Diego ngango ete tala ndundo lela yango ya mami Diego lelo olia ndunda te o Francisca moto olia o ndunda elengi oui nakasi bomoni biso ndenge tobandaki ya mission na biso na nde tokende koshite awa touti olia nde babaka tout est bien qui finit bien tobandaki na loba tosuka na loba totondi moko ebongo tika na page ya na be toyoli solo ejide kibenga ndenge ale mama ejide kibenga ndenge alie ebi mwa kibenga wana na sesa ta 3 kilo te kibenga ndenge alie ye moko ale akati misapi ya bite basi peza tobala
bayebi musala ko le malo bezaki mingi pa ya mama boyebi mama ndenge na biso binoki ngana kotala masolo de gauche à droite te ezaka toujours ke masolo toujours batolobaka divre boyoki ni moko ya binenga bokoli bana bakoko na mwa motu makasi bakoko na mwa koyoka na mwa koyoka te tolakisi faki tolakisa ya mame sikolo ko lelo maloba nyonso eza pa na yo na ndenge tosusu kolia boye oyo labela otasundia ata na shofa mo baba ma zama pambulo ngapi nazala oya ngapi yango kato utolia ela tasundia zo chacha na utolia te mami tolie tolie bien isu ko kala soni te vraiment mama ndoka so nga moyi kolia za ona so ngangu na yebi mama moko boye okamaka ndo na chaka singa sa solia chaka singa ata lo mwaza nsuki abenya maka ta ilongwa bien vraiment donc sikona na kier dana ngai na shofa ki yango pe yavana chaka na mine oh famille aza buro ba monde to zalaka ama da famille biso to kala so buro tozongeli tokomi presque na suka tobandaki na nzambe tosukisa pe na nzambe ya pesi biso occasion kitoko topambola ye tokomise po ete aza malamu yango na kosenga na mama na biso mama nito Eliane gotangela biso na proverbe bengaka mwa bando mesana po bala bago mama nito pona image bayi boza mama nanga bengaka mwa bana sina tomboloka na nini te mama mamitika bengaka mwa bana mama ya Hollande tanga akoma na Hollande na bureau kuna ako pesa abe ki president atebenga mama nito tebenga mama nito ona kwa mahile mama yo babi munoko mukula te lumba solo ba bien c'est ça ndako merci ma chérie nzamba pambola amen na pambola minazi yangu okotanga biso na proverbe na mukanda linga lezali masese 31 verset 10 ozolengela mabala o basi bazolengela o nanu bazwi te bazozela baza pe na nzela nazobondela mpona bino nyonso bakoko na nga bobala bino nyonso tunaza na posa vraiment avant que nzambe azwa ngai vraiment nalingi namona nanu nalingi namonanga nalingi namona nalingi namona bikamona yo yaya nalingi namona peke mbona yo wapi voix moko yemba tozoyemba kitoko mama kaka voix to yango kata mo bio mona mbala moko pe vraiment posa na ngai bakoko na ngai nyonso namona penza bakokololo nde ya mwana nazobunda makasi bokeskola bango mai mama onyo tsiba makolo bazo mambi bunda na ebiso liste ezali tala mulai ba musu bazana na ba 8 ans 9 ans ngai yo nakino kobokola bakoko na bokola siko bana na bango bon nabika babondela nzambe moko yango na tolingi tokota sikoyo na liloba nzambe mwasi ya malonga nani akoki kobala ye question aleki kutu mayaka na kitoko na talo mobali na ye atiaka motema epai na ye azangisaka kozwa bomengo te mwasi yango asepelisaka ye akoyokisa ye pasi te na bomoi na ye mobimba sukana na mama na biso alléluia amen vraiment toyoki eza motuna batuni mobali ngasi tozana mibali baza mibale awa nazomona tozana ndako awa papa na ngana yebiki ozana kimia ozana esengo parce que aux yeux vraiment moi ça ondenge bible oya malonga bazali pe wazi pe ya malonga te ko bazali lero bazo traîner libanda baza soki na ba wapi soki wapi pona nini akozaka lero kaka akoti kaka ba matina mbetu alali tongo etani tongo la muki akei mais oya zui mobali azana libako ndenge babina biso mobali nini akozwa mwasa malonga azui mwasa malonga bi mwasi wana aleki mwasa malonga na aleki même mayaka talo na kitoko ezala diamé ezala nini parce que la banda mususu diamé ezali biloko nyonso to ezali makelele kolamba eloko te ndako salite biloko nyonso wana tu ezo compter vraiment nzamba zo senga na biso tozala basi ya kitoko oyo mobali abi mwasi wana akozanga eloko moko te mobali na akosepela tango mwasi azosepelisa yo mobali pe kosala nini kosepelisa mwasi ok voyage ok wapi loko liboso pona mwasi na ngai ok wapi motema eza kaka mwasi na ngai motema eza kaka mbango zonga na ndako mwasi kitoko mwasi na ndako na ye okomona moninga na libanda obangi melanda esiko na ndako na ye otala ye kolata kitoko toboyi teza malamu po nyonso na pe ebongi pe kaka ifu mwasi pe alata kitoko zomona mais kitoko banda na ndako na chambre à coucher na yo mbetu na yo
dra na yo osala nango poso mama moko abengaki ngai oyebi ngai nde babengaka bayebisaka makambo alobi mwana ya mwasi asalaka na drata 3 mois na mbeto kaka mama ye kochange yango soki mama abi mais j'avais changé mama abi mwana abisanga en tout cas maman tout ça l'émission de monsieur oya sima tokoloba mwana nasaka 3 mois maman ne mutako changer ba drap abinga mo na changer ba drap na mbeto okokuta na chambre ne ba bouteille ya mai tonda soko tali placard na ye obité oyo mwana mwasi to mwana mobali ebungo soko kesko kote o bilamba kati maman na bi passe za nango na osakana te maman ni tunasa ndene nga habita kozako na kotseko dans le cause makambo to bongisa ngo pona otea susu bakoko wana bazotala mama naka to maloba te dra déjà mbeto na mikolo nyoso na mama eko beliso te na tuna nan bandeko na yebi te 3 mois mama na yebise ki eko belisa yo badra eza nango soki na mboka na biso koloba kuna ke kuna pasi bona bume awa badra eza nango savon eza nango makambo nyoso pe ezali dra na yo mbetu na yo bilamba na kolata biloko no nyonso toloba kaka na biso basi banda na soutien caleçon biloko nyonso tout faut parce que biso basi toza na nzoto moko ya soko mi bateli bien te et compliqué quand même ba microbe na un jour ti ekoko koma o ba loki ba sali boye o ba loki te ba sali boye te parce que ozaki penza komi batela bien te vraiment moi la moi sur la mukina tongo bongisa mbetu na yo tango yoki boye soki le ozokoka te nazo senga na bino bondela nzambe nzambe nazokoka na makambo te nzambe nanga suma po nzamba kosala te na makasi na tango yo sengi te nzamba kosala te nzamba kosala tango yo sengi tango nanu bakoko bazali sepela mosu aza pe na koko yango pe ta koko lobela ye akolakisa ye mais yo za na koko azolakisa azolobela yo mpo na nini profite nango profite nango botuna pe bandeko na bino mosu tozali koyebisa bango bayokaki te o te ekozala boye mais lelo ekomi na telefone nazo bapenza ya solo bobanga te na otanga bino te mbala sima soki kaka bao batika bobenda bandeko na bino batika ni matoi ke pardon soki bobeni bango matoi te ba changer te ngana kotanga bino otanga bango na kotanga bino moko nazo baboyebi na kotanga bino te mbala sima na kotanga bino na kotanga moko nazo baboyebi bokitsa mitema tozali pona kotonga tozali pona ko baba nyo yoko moni te Florent ba moko tsasko basani Flo, asko basani ko. Amen. Moto sosolier. Flo asko basani. Demoni ayoki. Déjà makambo ese bandi. Flo asko basani. Na motem faut pe ya ba mama to ke pa to zonge pa. Ba lingi pe ko lingela bana lokwa amaki. Omona ka ba mama musomo na tamatanga na kata ndako otindika mwana tenga mona osana bo mona bonga ba musande. Akoyeba te. Mama to tika bango po moni na moni réalisateur o ba benga caméra alobi na mama chiter donc azela sanga ke ba moni nga wasala ngamo na ko mona kutu wapi papa o mona te bo ba lunette zote ya pamba éclairage za makasi zo betanga na nazo mona kaka nini mama ko maka ni sikonga na zalo zo nga simate amen continuer nzamba zo lokumu ko mana age sika mukete vraiment toza tanga tozo koba papa na pesi nzambe merci bakoko na nga bosala bana nyoso bosala bino pe bana na nga pe bolemba pete kolakisa bango te bana na kuluemba na ngai na kuluemba makolemba te nzoka lemba kamino na ete nzoka lemba te papa sa malbana ma Colette papa pesa malbana ma Colette soza kamboska ba pour ningi obisinga ke batango esesi nazo pesa ka conseil na batu bolanda émission oyo ya mama la patronne la providence bolanda émission en tout cas vous a décidé to la kisi to sali nyoso ndenge ezalaka bao bakoyoka ngo en tout cas baza béni pe ekosunga bango makasi na ba mariage na bango alors napesi bato so balandi biso bambote ba bisou ebele na pesi ko ezala ya famille kopesa manitaka kitoko semeka mbote Achille Mapeka na mwasi na eloko napesi mama na ngai Marie Danela na Bruxelles napesi mbote napesi Eugénie lek na ngai mwasi aza na Toulouse napesi mwa mbote mingi na mobali na ye Patrick napesi mwa mbote na Gilles Kibenga donc tout ce que les famille propriété de la famille donc botaka ni to fandi ye aya so lek la biso ya mwana ti ba biso to botali biso botali biso donc to sepeli to bika merci
nzamba pambola bino, God bless you, Mungu awabariki. Siko zali na papa Serge Wale basebe kino bisu tola mwana ngaona sebe ngatola mwana bisu Noela mama la Keyston ba bisu bele mwa. Okay. Nzambi kalusaku muna nzamba nubenesha bana betu bons. Bye bye. Bye bye.